Naotambola bato bamona jeune fille aotambola. Mais kati ya jeune fille eza ya obeba. Ndenge babetelanga lisolo ya bomwana nanga. Mama nanga bandolo ba maloba. Lokwa botaka nga moko fille unique. Maloba mama banda ko loba pona nga. Lelo ndi na vivre ngo. Mama sukola ngai. Mama zo bimisa maloba ke yo ozala reine. Kambu mwa mki ata mninga la nga ndi to banda okola. Mninga la nga so seninga likambu. Ibando sukila ka mninga wana mabe. Menga na mimona ke nazanga moti na fanti na bato ba réclamer. Naza otala boui. Na kota na cercueil pendant 3 jours. Ezela nga bando mona ngona ndoto melongo ya ndoto komle suko fara. Mbote bana nzambe nyonso ezangai babino mama leti mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na tango oyo komi na yango molimo mosantu accompagner et toucher mwana na zambe moko mpona kopenser na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Voilà, Bozali et Belé, Boko, Landabiso un peu partout dans le monde, qui était attendu combat. Allez, Kalako, Pambo Labino Bissike, Zombie Bino Naïta, Labino Eke pour la route à la émission Labino derrière le masqué. Pourquoi derrière le masqué? Parce que derrière nous, il y a toujours une vie où ils ont cachée. Ah, yo solo bi osana ngote mais ils en abattent sous bazana ba vie dans le noir. Ils en abattent sous derrière lui azoko karotika teto ko avancer te aza toujours assis kaka na makambu oyo ya mesana ko sala. Cette émission nous permet à comprendre beaucoup de choses sur le monde spirituel, sur l'environnement et pourquoi pas nos amis, la famille. Bolanda biso vraiment attentivement à travers cette émission. Pourquoi derrière le masque? Pourquoi tout se passe toujours derrière nous? Oh, l'ikambouya regard, mbala libosoto ya mibale. Je me souviens, j'aime cette verset biblique, Genèse 19, pendant que Nzamba zonga ke koboma mokili, Genèse 18. Tant asololi ba ange ba bimeli Abraham, alobi te to bombele te to ke boma Sodome et Gomorrhe. Voilà. L'autre azwa ki ngolu, ba bimana famille na ye. Babima. Mais moi, c'est l'autre. Aboye Kobima. Atala qui derrière, yé. Ouais, ça qui n'a simane, c'était ba wolo, ba palata, ba bijou, bandaku. Via kitoko, oya bande kobika. Bossa na ke soka bima ki. Chemo ba bima ki. L'obélingez à la meilleure que oya qui derrière lui. Voilà! Bon, vous merci beaucoup. Nous avons soutenu de près de loin. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi de côté de la technique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chaque jour que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux
à nous suivre. Abonnez-vous, aimez, like, partagez. Oyokili solo yoka. Yope vioza na ngona sima wana tika. Merci na bandegonyo so ba soutenir ba orphelin. Ba veuve, ba vieillard. Zama pambola bino. Toza toujours na ma tete. Na via numéro 27A. Référence pour ma tete banounou. Centre de formation encore une fois na Chebiso télévision. Photo lo bakenza mazo pambola. Photo betele maboko. Merci Seigneur. Na bola mozo sala papa Mike Mukadi. Pour la initiative à Kitoko. Centre de formation ezali audiovisuel, maquillage, coiffure esthétique, auto-école, coupe et couture. Il y a beaucoup de choses au ezali, maintenance, langue, tout ezali. Inscription ezali $10. Boye na kwenge. Komi na matete mais na kwenge. Na kwenge wana face à face na mosquée. Tozawana na commune ya matete nzambe apambola bino sans plus tarder na pese invité nanga mbote mama boni malamu pardon malamu naza besoin o batilanga moi voix mukie malgré ça ba problème hein o matilanga voix pour tout sur la no l'engagement quoi sur na wani ko tia pardon et que ça là vraiment bien té voilà merci beaucoup je pense que na yambio oui, ça chaîne c'est chrétien non na ce que na nzela molongo santu akopesa biso elikia to akopesa biso makasi yako sola marambo oyo oyaki magro so sur la téléphone merci beaucoup to kopesa nzambe merci d'accord kolo yo benga kingai pona suka na nzela te nakoma kino na suka ya mobembo nanga. Merci Seigneur Josie, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. Totombolio to commission mon santo alola. Merci pour ce moment. Ngoluma no liko na vina biso. Bonzambe no liko na vina biso. Bokas no liko na vina biso. Batela biso na sama papu na yo. Zana biso comme une colonne de nuit, une colonne de feu. Totiki mboka Congo na salobo kona yo pe kimia ebila na mabota na biso na kombo na esmasia. Amen. Amen. Nazo kayo maman. Premièrement, merci. Ndembo yambinga na plateau. Solo nanga eza vraiment passé. Eza passé. So na ye awa nembi ke awa na solution. Ya problème na ye na a. To sola ye na téléphone. Mais na okoka kate. Na ye na beta lisolo na. Bopesa solution ya problème oyo no le kanango na otambola bato bamona jeune fille a otambola mais kati ya jeune fille eza ya obeba eza entouré na misala molili eza entouré monde de ténèbres ezo menacé. Ils ont menacé, j'ai une fille au tamboula. Et ça passe. Non, il y a des gens qui ont été pour nous roloba. Et il y a du solo. Il y a des solo, il y a des gens qui ont maman botanga. Nde mama nyonso to aluka koluba maloba ya malamu likolo ya mwana ye mama nanga bando loba maloba lokwa botaka nga moko fille unique parce que naza fille unique mama botanga nga moko maloba mama banda koloba pona nga lelo nde na vivre ngo na futa nazo bunda bitumbo na ebeli mutuna makolo te mama loba maloba pona nga tellement ayebaka nzambe te monde de ténèbres alaki wana ya entouraki epezaki maloba o mama bandaki loba pona nga mama osukola ngai mama azobimisa maloba ke yo kozala reine okozala likonzi ya famille okosunga batu okozala boye
maloba na mama bandaki oloba. À chaque fois, ce qui est au sukolanga, alobaka bongo, yo koza la princesse, oza la reine, oza di konja famille, oza la boye, kosunga libota na yo. Ya bandaki mona ki aloba maloba malamu pona mwana naye. Mais lelo mama zate, ngai sikour. Nga no futa ba, don no ebate. Na kokola kandi tu bandaki kokola. Soki na silikeli mninga na ngai. Na bo mwana na zokola. Lokwa déjà maman baike na koza la princesse. Mama bando lingate basimbanga. Mama pe bando lingate babeta na bango ngai parce que naza princesse. Ata mutu asalinga likambo mwa muki ata mninga la ngai nde to banda okola. Mninga la nga so asalinga likambo. Ibando suki la kam mninga wana mabe. Ibando suki la kaka mabe. Kokola nde na koli na komi jeune fille nazalaki afa bon kanda na ngai na perdre déjà mibale belé déjà assez à kanda parce que so mibale pesinga ka passe so na lobi ka maloba mabe po na mibali wana il faut maloba wana lata nzoto ulalo la muki bote mbalo ozalaki naye akufi belite lo mota akufi problème bon nga bana ko trouver en normal. Bana trouver un normal. Oh, ils allaient qu'un esprit, oh, ils allaient quatre nanga. Le quoi nga za princesse na monde wana. Nga na princesse. Nicolas maloba, oh maman lobaka. Qui na princesse. Et le long la qui princesse nanga, na ola la pongite. Na ki princesse na ngai na komi mal à l'aise. Ndenge baninga balalaka na yebi sutende batu. Donc nde bakanga misu. Monde des ténèbres donc et réclamenga. Monde des ténèbres ils ont réclamenga. Donc quoi balinga ite naza na mbali na musuni boye bakome ko utiliser nga. Donc na ko fana ka boye donc posa mbali kaka. Posa kaka ya mbali ata mbala donc ata naza na rendez-vous mbali tenga na ko provoquer ka rendez-vous na kutana kana mbali pona mi sepelisa kaka parce que posa mibali elata kinga do elati ngane na fandi boye elati nga makasi nga no sala na mona ngokete nga surtout no sala no trouver un normal mais c'est sous normal té. Ndaku nyonso tungai na okendo kota batuana ya monde des ténèbres bazala nanga batango ba se manifestant ndenge ni soko pesa so précision okoza msusu ofanzi oki posta mbali obite obenga omona kabo nanzela mbali wana côté liyo o comprendre tenjela côté lité conscience ko ya oka er aussi be silisi ko sama kam na bino. Abo silisi pour surtout que se retrouver yomoko na nzela mutabimeli omona nzela mutakete enfin da bibo solo lande na mutu bo fara faba eze sote ke olota ngona ndoto te eze loko olota te donc fara nde boy bo solo na batu bo fara so batu bazo comprendre te yo fandi yomoko zolo ba ah bato be nazanga moko mais ngana mi mona ke nazanga mote na fandi na batu o ba réclamer tuzo sola na bango fara. Tabo sola balobani. Bali sanga awa ya monde nanga te ngana za princesse. Il faut na zonga kuna na monde na bango po ba couronner basa la cérémonie na bango. Donde na bana osala ngo na bana komi bate siko na komo sala ngo siko boy na conscience nanga siko. Solo kwa na zo boya na hotel milango. Kasi bonga na ko sala biloko wana te. Ngala sala ndona ko sala ngo te. Monde des ténèbres ont réclamé nga princesse na zonga.
ne kosalela bango sikoyo ko mosala ngo sikoyo na conscience na ngai siko zonga na baolo banozonga frozonga lolengeni ba oboma yo ba ko initier yo ba pesa ko ba itinéraire nazonga mpona kosala mosala oyo yango eza kuna epa na bango kuna fo nazonga na monde na bango nakomosalela bango do nazonga na monde na bango parce que place na nge eza kuna place na nge eza te fo nazonga nde kuna o bango balobela ngai yango wana fo nazonga kuna nasala mosala na ngai po moto asala mosala na ngai kuna aza te apa nga moko parce que ngai nde naza reine fo ngai nde nazonga kuna mpo nasala mosala na ngai so baloba eno soni nakozonga kuna te balingai bapesa ko procédure ni baboma yo bayebisaki ngai nazonga kuna parce que so nazongi te soit ngai mpe nozala esu na mokili te kasi yango na pose question nayebi te so ozocomprendre na biboye ozonga kuna na mokili wana eza malamu mais ozonga kuna bakoboma okufi mpo okende continue mission kuna to kozonga ngo procédure nini oyo bango balobaki kozonga te ya kokufa te nazonga nde ya mobimba kuna parce que basala cérémonie wana ezala te ke naza ya kokufa te naza ya mvi naza ya bomoi naotala makambo nyonso baosala kuna parce que bayebisi nga 3 jours na nzela na kati ya cercueil et puis non naosala yango no ndeni naoyeba te so place wana osala ndeni zela namoni yo apparemment obandi okoma émotionné c'est tout à fait normal bayebisaki yo ok okota na cercueil nakota na cercueil pendant 3 jours nazaka na kati ya cercueil ya kokufa pe te ya kotala so nga naza ya kotala na okota na cercueil ndeni naza ya kotala boye nakota na cercueil pendant 3 jours et puis bazo assurer nga ke bango bazala na ngai baozala na nga na kati ya cercueil nayebi te baozala na nga ndenge nini parce que nga naza na bomoi nakota na cercueil bango bazala na nga na kati ya cercueil naoyeba te et puis à chaque fois nakomi na butu ekomi yango so ya ndoto nde te ekomi nde ya farafara nde emso ozaka likolo ya mbetu bozomona nde farafara ezala nga banda omona yango na ndoto melongo ya ndoto ekomi nde siko farafara wana yo kaka ifo zonga ya bomoi place na oyo eza awa te makambo nini obanda osala donc après komis donc batyelenga milimo mo ya kindumba kati na ngai ya komi bidon kobimaka na mibali soki nabimi na mobali boye na moi na butu bomona bango wana baye do nakobima na mobali na moi na butu naza na bango boyelanga bakalebasi mo be wana donc noyeba te bakalebasi mo bondo osala nini batie babilo ya mibali na kati wana do bazoyo nango bapesanga neti mwa sacrifice kwa mibali nga na bomaki wana peza deja ke na bomi de bato nga na mona ke mutu abeli te nalobeli mutu maloba na se kanda nga na okasa neti nga mutu naoloba ngo boye ok eza milimi na oyo batie kati na nga po doza oloba bo po mutu akufa sacrifice yango do sacrifice na nge banozaka na maloba na banda oyeba te sacrifice na maloba kaso na lobi so leki 2-3 jours mutu fa kufa so bato wana nyonso tonga na banda koboma bango bazoyelanga bango boye eso sala déjà ba sacrifice etikali ka to couronner yo donc nazoyela ba couronner nga parce que si na bomi déjà bato te etikali ka no ke ba couronner nga parce que ba couronner il faut que ça la 3 jours na cercueil nga na kokota na cercueil te nakokota na cercueil te na otala boye nazala bomoi be bakotanga na cercueil na okoka te ozomona netika okende nobanda ndeni nakoka mpe osala yango te parce que nalalaka te ata na nzela naotambola nga moko me naza na bato nasolola na bango tookende bango kaka ifo zonga nga mpe nalobaka naozonga kuna te kuna ya place na nga te nayebi makambo wana te nakozonga kuna te nakozonga kuna te nakokota na cercueil te nga naza moto abomoi boye batianga na cercueil naotala naoyeba te kotala nde na banda otala batelefone na ngai na TikTok nde naomona émission nayebi ke kotala baémission nde na banda otala nayebi ke solution naozwa solution nayebi ke basala nzambe mpe baza awa nde balekaka mpe nde balobaka nde mpe basambelaka mpona bato natamboli église nino nga na koti te
église nini nga na koti te mpo nazwa solution ya makambo ndako ekomelanga monene nalela lisu na ndako te nakomaka kotelengana kaka boye ata naotambola kaka na bango mama nayepa na bino nabi awa basala ya nzambe baza bosunga ngai bosambela mpo na ngai mpo naokoka na ngai lisusu te bosunga ngai. Les mondes spirituels. Quand je dis il y a des choses sur la terre, il y a des choses. La Bible dit dans l'Apocalypse, malheur à la terre car le diable a descendu avec beaucoup de colère. On a kobebisa bananza bakri ezoganga likolo place Yesu Christ azali. Yaya Tokyo. Vous savez, ma mususu comme il a besoin de vie, et ça berère au parents na biso basalaka, ba parents ba excuser ngai. Puissance ya liloba. Et ça plus fort que kolega nyonso. Malobaka o tobimisaka. Nayebi tito za boye, tozo sola boye, et ça po moto moko na likolo. Yesu Christ Messia, le sauveur. Nga benga ki le maître créateur, chef ba univers. Parce qu'abimi sarara liloba moko. Pendant que na Genèse 1:2, la parole dit que l'esprit de Dieu s'est mouvé sur toute surface des eaux. Babe esprit nzambe bande ko mouvé, mais tant bande ko déclarer o esa maboy na yé ko kotisa yo. Genèse 1:4. La Bible dit Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Problème ne c'est il faut que tu crois en Dieu. Pour que ténèbres o esa na kati na yo elongwa. Parce que si on croit en Nzambe te ténèbres elongwa te. Zwara liloba wana Genèse 1:4. Simba yango Dieu a séparé. Ce qui coûte Nzamba telemaki bon à Israël na kati captivité. Aïe bimisa bango banyo comme pendant 400 ans la Bible dit mais il a mukolo moko il fallait ni nzamba telema problème na ezali ko simba ba égyptien te il faut simba de pharaon parce que mutu apesa la mitindo tant alobi na Exode 1:2 alobi ete bozwa bana mikeni yo sobo boma so bano tanga Exode bano kita baboma parce que ba que sauveur moko obota bawana et sengele ba éliminé mais Dieu savait fallait Moïse à se retraiter ceux qui banana Israël babikaki yo sauveur nous ça Jésus sauveur nous ça Jésus ceux qui 400 ça bazui sauveur moko ya bikisi bango ce problème non ce que faut dimano Christ na katina yo ko banga te otambo na l'église ebele oui. Problème PM sur ça l'église té. Problème sous peut cause la disponibilité motema na yo. O so nzambe ndenge nini? Est-ce que to kotisa nzambe na motema? Est-ce que to fandisa ye? Parce que to linga oloba langage wana nzamba tala motema mais nzamba tala motema nani? Il regarde le cœur de qui? Parce que la Bible dit nzamba soloba que David azalaki l'homme selon le cœur de Dieu. Tangu Noa tombeli nzambe mbeka. Balobi lo dere mati. Offrande à Noé touchaki motema nzambe. Est-ce que disponibilité tango fuka magalibo so nzambe? Ngana linga kobenga ele Dieu de mes activités à genoux. Est-ce que dispose à motema no pona nzambe? Est-ce que tant ba pasteur ba osala le tuer là ou bien botika kaka basala nzambe basala la bino musala. Oh, il y a deux points où esengaka mutu ye moko effort ya mutu. Na kati na mamuna nzambe soki effort a mutu ezalaki te nzambe alinga asala dana FT alinga apesa bango responsabilité na jardin d'Eden te malgré babebisaki parce que nzambe ayebi ke ya la part de Dieu, il y a aussi part a mutu eza part a nzambe pe ezali soki part a mutu ezalaki est-ce que nzambe ne mutu ayebisaki Adam voici cette fois-ci l'os de mes os parce que à l'homme il y avait l'intelligence parce que la Bible dit l'esprit de Dieu est contaki la kati ya mutu. Ni bande kotambusa vandisa nzambe na motema na zongisa ye na oyebso kobanga eloko te. La Bible dit tout
genou fléchira. Même les démons va réfléchir. Amen. Tout genou va réfléchir. Va réfléchir. Crois en ces dieux-là. Vali sans Zambé. Disposition motema na yo. Baloba foi ya mutu sauvaka. So moni mwasi atanga makila pendant 12 ans. Analinga ngo. Balobi boy. Pendant qu'à son simba nzambe, Christ a senti le loko boko bimi na kati na ye. Et sengeli problème oza nango simba nzambe. Ko bati ba pasteur bo simbela nzambe. Te yonde bando simba nzambe. Malgré la foule, malgré tamboli la l'église, na olinga na yebiso siko simba nzambe. Simba nzambe. Na yebi ke nzambe na za capable yobikisa yo. Problème no ezali on esquisse là, moi yo zonga nda présenter. Oza mutu mo faut ba interno na kati église. Ba ça elo ba séance de prière pour nous chasser milimo ala. Ba ne lo constater. So ki ti lelo kutu ba kokolongolo na mokilité. Maki ba obimeme ba yo discuter na yo. Ba salo ba bangisa yo. Pourquoi? Parce que tant on a lobi ke maloba ça na pouvoir parce que ça na maloba o mama ya bino bande koloba. Na banga to benga ngom motoko soa. C'est-à-dire ba osaka yo en fait. Et ça peut m'abêter. Mais milliers de auto sararaban. Place ni auto lobaka. Est-ce que ma parent tant baloba biso maloba wala oui c'est vrai ça banzamba c'est tout autour. Toi baloba les murs et des oreilles. Les murs ce sont des personnes. Les murs ce sont des démons. Ba démons abatté les mara pour na captara makambatu ba oloba. Faut ça rangele na maloba. Maloba ça puissant. Maloboka toloba que ça puissant, maloboka toloba que déclenchaka, maloboka toloba que ça la raisonner ka ba démon balala na butu ba ke pumbwe bino bolali ba pumbwe akene kana nzete mo babando loko abando lobaka kingani yo okobonga tepe lati yo fi mobimba azwa kalesono msute azwa silipinote azwa ke obje moko ayote mais abandika ko invoquer kombono na maloba pesa lami somba kimia na nzambe na kati na yo na yebike nzambe aolongisa yo bien aimé dans le Seigneur ba newo bozolanda ngai il faut to saka attention na maloba la biso parce que maloba ezelo moko ya osaka na ngote maloba ezelo moko te to bando bandolo bango parce que la Bible dit il faut faire très attention ko bimisa ba parole vaine. Ma parole vaine ezani ba parole eza vaine makamoto loba sans contrôle sans inutile ezatane lo mote et sera placé vandi. Non. Il faut te bara nini otozo loba. La foi libère. La foi délivre. Parce que Christ sur la terre, ngana yebi, à chaque fois nga sambela mutazo tout ne veut être guéri. Tant si ça yebi si ta foi t'a sauvé. Tant andima ka oui wana ndeza ki foi mutu wana. Directement moniang. Ce qui marie oh il faut botre la biso Christ. Balobé ça la grâce mon cœur qui était faite dans le ciel. Moi j'aime cet passage, Luc chapitre 1, Brando qui t'a baptisé 28e verset. Aussi conversation au CP dans l'Anzambé. Ce qui est la grâce qui est faite. Ce que le diable a la nia tali que muto azan étoile, tali que muto azan la grâce. Ba yibio ango. Ba dis au côté de l'esprit, ba no so ba bando baby sabana na kindoki, ba no tino nzela ba kisi parce que tant so bota ma déjà, ba so mona déjà nini oyo sala lobi. Oh, ba moi je va mona ki ke ça la sauver moko abikisa makiti. Abotami plutôt. Bamona ki? Tant to bota ma ya na monde on va benga monde cosmique. Monde dirigé ba destiné à bato. Ya il a foi. Zana rondima. To sara keba na maloba na biso. Ngana loba mingi soma kamba loba zanga te na zu Bible na méditer. Soma loba ya ko loba zanga te na bandi ko tombola nzambe. Soit na lali na ngata pongi. Na kokara munoko nange bimisa ba parole vaine. Parce que la parole est puissante. Bino ba parents obobota biso lelo. Pe bozo kotina ko bota biso pe to obota bana. To saka attention na maloba tozo loba. Donc la Bible ezoloba que élever les enfants c'est leur quoi? Le Seigneur. Tant on élever moi na selon le Seigneur au mona ke makamno so bando loba na nzambe pona moi no elata nzoto. Au mona parents mususu na balabala zo finga moi na balabala. Azai bate ba démon ya venu bazali. Ba démon quartier ya commune bazali. Aibite kutu ba démon génie na wana ba contrôler endroit wana. Ya bani ne ka koloba. Lobi moi na zwi linia mabe
ekomi yo na oshuaki te olobaka nini olakelaka mwana nini obimisaka nini maloba wana ekangaka biso etashaka biso tokomaka attaché na maloba négativité oyo bino bolobelaka biso chaque jour tobongisa elobeli na biso totombola ta nzambe ekozala malamu mingi kimia na nzambe ezala na yo na surtout napesi merci na bandeko nyonso bolanda biso parce que je suis arrivé à la fin de cette émission. Je vais prier avec ma sœur pour nous bloquer esprit à poursuite wana mais tozana formen c'est en anglais force ya mobile consommer ces cafés et kozala vraiment malamu mingi zamba pa bandeko nyonso surtout o balanda biso yaya o incliner mutu na yo. Au-delà de tout, Nzambende azaliko na surtout asa sauveur. Dans la richesse, ta parole me sanctifie et dans la joie, je me réjouis par son nom. Dans son amour, sur les gardes de mon cœur, le Dieu du Père, Seigneur Jésus, le Dieu du Père, tu nous gardes par ton amour. Seigneur Jésus, na ko présenter yo mwana na yo na saloboko na yo. Yo lobi ete na Israël mwana mwasi moko te stérile eza ba problème oyo kuta nango ya spirituel nzambalola na belelio na bandi ko bloquer esprit nyonso Seigneur Jésus o ezo poursuivre ye o ezo poursuivre ye na longoli ba démon so bater liboso na ye na kombo na Yesu Masia. Seigneur sala ngolu mawana olikola vinaye yoka ye mawadonai biki say Seigneur Jésus tika ete ba ange na yo Seigneur Jésus ba zala protecteur na ye ba guider ba zala na ye ba surveiller ye Seigneur Jésus cette fois-ci soka bimia a sentir paix à la takimia na kombo na Yesu Christ Masia. Amen. Amen. Chez Bissau Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama leti mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na tango oyo komi na yango molimo mosantu accompagner et toucher mwana nzambe moko mpona kopenser na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886 M-Pesa, plus 243